À propos de Karim Mokonzi, à l'objet Yvette Kalomo, à propos de ça, pina, nga pina na ko maîtrisant moi mingi te pona loba yango ezo sonner moi bien te. À traiter Yvette Kalomo ndoki, à l'obele ma bele Yvette Kalomo c'est de l'autre côté, à l'objet Karim Mokonzi, à ça il est très. Yo tangi na ba masamba, utangi na ba Molière, utangi na ba Bambinière, utangi na ba Coursenex, ba flamboyant. En plus on ba français ko lega biso nyonso. Ce que français ngo tchangwa. Est-ce que mon bala ta français moko ayi wana? Kabi na libelo ba sala na ba pen victoire. Bakali. Kala ka muteki na passage tina Brazzaville. Na yebaka ke za fille ya cop, fille ya partout, za fille passage combien mais n'engana proposé n'engana proposé pourquoi balwa que mo bala banduba n'engana proposé Yvette ah il passage ya combien bien on ko follow midi le grand mon pauvre mutu tout les kawana ba bibisia ba ibana banono ba diama ba miechege ba nani ça dit tous les danseurs ba bibi secret sur l'équipe pas Kofi il faut yebana on danser sur l'équipe pas Kofi so yebani sur les affaires les babi. Surtout les Kofi on a dansé sur la Yvette Mayamba on se dit oh venu bien oh mais tu connais il était dans quartier là t'es passé té yete na tikala ko mona été baba na ba fia li babi en janvier dans le bon à TV boyo kangai j'ai vu dans soirée dernier jour il m'achetait je vais le roter Adam ma kasa obeta ngame nikofi na koya te chonga mutu na encore ça peut ngambi Adam même pas na date na gon ke nikofi moko je vais dans tout tangata wa et commenter normal il faut bien tanga pas moi ça ba colonel oh moi ça ba colonel tellement ko vimi ça trop kobeta trop akoma moi makasi ko ngasko tala ne karina ibsanga be ke champion ça ça komoni ça ka bunda te na demi ba ne ko ngana yeba ba regretaka okosi ba bimisa mbongo bafuta ba chambre ya bien ba kota na te ba monika mwasi ya nisamiye kabo etaka biloko nzote lali kwani mapalata kwanza obena karina lobare bango so akangi drame alinga kuti mobala yeni ngaka ke mobala esika na dra les ketchup tu pende oh sur les ketchup ozolo walemba makolo tili ngolo zolanda Karim lelo kombo ya Karim ufandisi ya malemba makolo tili ado kema ko seru wana on ba pelo ba swaka te seru wana. Bonjour fidèles internautes, nous sommes Clé.com, la chaîne d'actualité et d'information, ensemble avec les vôtres Bakali Prince, garçon de disque et grand frère à Didi Stone, en tout cas comme l'actualité oblige. Je vais recevoir Janvier Watt avec qui on va en parler avec lui, Janvier Watt à Janvier Mokonzi, pour que tu décortiquer l'actualité. Mais avant cela, laisse-moi remercier mon patron qui est de la nation Tonton Banamanga Pichu Boss Lady, la française la plus belle. Merci également à Franklin Massiala, patron de la fondation, les retrouvailles. Babi le 5 septembre autour de orphelinat Siloé pour que tu aies nos petits cabadons. Fondation Les Retrouvailles avec Franklin Massiala le 5 septembre Oyo avec force de Zawanana orphelinat Siloé. Merci Steve Labé qui est à la prise de vie parce que la réalisation de cette émission est assurée par toi. Merci infiniment à toi parce que les gens n'aiment pas les gens. Lui il s'appelle commandant des commandants, commandant Cousteau. Motema ya mwasi na yemoka salani na mokili babi femme légitime. O mokili yebi faut mon couple ya dégâts, couple kitoko, couple ya bien. Madame Toutou ya Cousteau mère Sengande. Babi commandant Cousteau. Motema ya mère des mères Toutou ya Cousteau mère Sengande. Il faut mon couple ango. Couple Ngeli, merci à vous. Merci Tim Skabengile, l'homme des immeubles, la mère de la T. Bon, c'est Joaquin Tchassa, l'homme des immeubles. Merci à patron Jean Zola. Motema Patricia Massamba, Madame Jean Zola, boss. Le seul patron Oaya Gisasa, Ayena Range Over Nae, Angazong, son avion, Akena Yango. Jean Zola, boss. Et puis ma confiance, lui, il s'appelle Ya Jamal Moukouna. On a toujours Ya Joli Menga. Les bailleurs de fonds, grand frère propre.
ya Willy Pensine na kati ya Paris boni boni basango ya noche congolais français américain triple nationalité Noël Kamaya ayebi masolango to solo la mikolo yo babi actualité ça toujours Meli Melo artiste musicien noche auto bi sur les 20 oyo kaka les 20 août maman na piste Meli Melo dégâts. Nous sommes dans un bon cadre chez Mermons Passy Croix-Rouge Bokassa, restauration, terrasse, appartement. Il y a Madame Belinda Bon Séjour à Kinshasa. Sans pour autant monopoliser la parole, je suis bel et bien avec Janvier Wata, à qui je les salue. Janvier, bonjour. Ouais, bonjour. Yangandeko. Ndeni santé. Sozo kindara na Janvier, faut te rappeler mon compte. C'est Janvier Wata mon compte. On va dire déjà l'annonce. Moi na ba maman balinganga trop. Moi na ba takari mon compte madame YouTube. Tala londe zo lesa biso. Voilà. Tala londe to zo voyager. Tala londe to pambwa mina baleke tu na ba Yvette Kalombo, biso nyoso na ba Fivette, biso nyoso na ba Carmel, biso nyoso na so ke biso tout to zo pambwa to zo le na simana e. Il faut féliciter photo l'air mo so to kota na YouTube. To za la on a une minute de silence pour madame YouTube. Tala lelo ba vi na biso bongi malgré batu biso ba vi na bango zo bongate tellement baza ba fia libabe ba garçon libabe pour ba ni conseil la YouTube té. Biso merci na Karim Mokonzi la baronne maman YouTube ngamoro papa YouTube na pesi no mbote ba maman tout bon na santé. Maman Brazil beaucoup ba maman sociale ou asana ba circonstances nyonso ba go pass ba carte de vaccination oh ba kuna na nino na casier judiciaire al singa janvier penda so azu bena asiringa asiro ke no banga ko kangate titi makamba banga ko kangakuti na bangira on te pa yebika na mboka opo kangeza mapasi ya bakali na ndenge mabete na mboko opo kangeza pasi on a héritier fa kufa ko héritier sanga nga garda vidéo aseyo tumola no bato wata sa te na tumola bato te mena loba plus vérité OK vérité sanga j'avais ko finga mutu te ko loba na mutu mabete très bien garder raison na yo. So garder qu'à raison, pour n'avoir que YouTube est dans le monde dynamique, mais garder plus raison. Très bien. Mais caché au côté. Parce qu'on me benga beaucoup plus moi na ba maman par rapport à quoi on s'ala beaucoup plus aimé par ba maman ou ba to ba soutenir na yo beaucoup plus d'avantages ça la ba maman. Te ba frère nanga ba ndeko nanga mibali et ça nous pas cité ba maman depuis na ba linganga makasi. OK. Ata en support na moyen financement te mais conseil. Batala ndeke au moins nazaka mwana biso to boti to kolinga te basali mabe babenganga pinda plus ba opesanga conseil ka machaki mwasi ya mundele na kati ya Belgique on senti mon Jackie na benganga opesanga conseil loka ba maman Brazil beaucoup ba maman sociale loka ba maman do na Bercy loka ba maman ni na boka maman do na Bercy à la peme na Bercy et peme de na Bercy amour na place il fallait habiter OK kutana kuna ken pia na mbali na ye vena biso kutana pia na pembe na mlaga ndeni bien ozomona talaka ba maman balinganga mi loka ba maman Aisha na kati Suisse ba maman milinzemba tous pepele ya mbetolo nzemba tous pepele ya mbetolo ba maman penza balinganga lokola ba Gladys Ebala la fête longue jambe chargée ba maman tutu ya Cousteau merci ngande nazo yebiso lokola ba mère biso commandant Cousteau lova na kati ya Belgique mère des nations yeso abinga pesa ngaka conseil je fais ko keboité je fais ko ke on ba na ke naza mwana pesi ya ba maman mais ba père na ba play na ba mécène na mboko pe balinganga makasi ba ya Willy Musheni koda mboka ya tena la ligne la muto bien jamais ça n'a jamais kuna ko kende sous tetika na tiki ba vieno Tims Kabengele l'homme des immeubles vena na vena biso yo ya yolo na ebe ya tongo ve Tims Kabengele au sens que vieux a parlé mon boy alors donc quand on actualité malamoko Janvier Wata parce que mo kileza en tout cas en ébullition ba tout ba bengi de partout ba junior yomo ya Gisèle Zinda na kati ya Belgique junior yomo ya Gisèle Zinda et puis bon séjour à Kinshasa les vieux chacha Richard Mutombo ba bito aux alano les 5 na concert ya Wata et pardon les 29 na concert ya Wata les 5 na concert ya Kofi Olomide na village Ntemba 2 événements na batu ba ozela yango les 29 Wata na village Ntemba et puis les 5 septembre na les millionnaires sur boulevard du 30 juin na Gombe wana to ozala wana na Kofi Double King les maîtres de double demeure boss yambo ka to ozala na ba vieux Richard Mutombo délégation à Londres na kata mabele ba vina nga commandant Cousteau motema ya mère tutu ya Cousteau mère Sengande fo mona couple ya ngelingi to ozala wana ba tu nosto ba bengi ba bi prince Bakali lukela biso na no Janvier Wata est-ce que Janvier Wata mokonzi na mesana Wata tellement je suis Wata voilà alors Hollanda actualité des amis Kolo Karim Mokonzi Yvette Kalombo Hollanda ouais na Hollanda ngotanga na mona madame YouTube Karim Mokonzi la baronne ngapinda on de bena batapoto ba benga nga msukunga connexion pour 4 heures ma passe na vandi la penda connexion na tala kwa Karim sala kisanga sanga Janvier wa star omoni star faut mi pesa na ngaka ko Karim comme ça star hein ya biso yo sara na te Karim comme ça Karim Mokonzi mta comme sanga star tilo na za valoriser au mona ndeke
ba PDG Martin Bouba Songolo na peso bambote bato bazui banga sorte na sorte pour na Kari na cause ingratitude lelo que ingratitude eza condamnable lelo bato ba koti na monde que ingratitude nzamba ofuta bango Yvette Kalombo tolandi bango to la lecture ya ba propos na bango parce que yangonde ezolo bisabato yangonde na lukio beaucoup plus d'avantages parce que oyebi Yvette Kalombo très bien oyebi Karine Mokondi très bien de la minute son azio loko la au milieu du village on a parti pris mais on met un peu pour éclaircir biso certaines zones d'ombre ba propos ya Karine Mokondi alobi Yvette Kalombo ba propos eza pina nga pina na ko maîtriser moi mingi te pona loba yango ezo sonner moi bien te a traiter Yvette Kalombo ndoki alobele ma bele Yvette Kalombo de l'autre côté alobi Karine Mokondi asa illettré atangate azwafite et tout le monde belé alors par rapport il y a ba dire wana nyos tout de part et d'autre lecture ni le sala par rapport à la version wana nyos bon ngana zana intellectualité ngana plus D6 ça pas moi c'est intellectualité bakali ah t'es D6 plus intellectuel et bato ba mona ba intellectuel ka ba msu ba Yvette Kalombo ndenga za msu moi gradué licencié ba ne pas bon va kota pena ba domaine wana tala ka bon ko mona ke basa quelque part bon mona ke basa mais msu mutu mo ba msu passer na bande de l'école msu sana msu fi diplômé te sondeni ndenga mabeti ba appel l'équipe trop s'il te plaît bata poto s'il te plaît na ça l'émission na bengo ta l'air s'il te plaît na ça plaît émission ma chérie s'il te plaît OK c'est bon OK appelle l'équipe la Karine Mokondi na zo oyo appelle le benga Londres na zo biso OK na o Londres so talo mona mboga ba Jamal Mukunda ya joli kitoko ya pembe ya sanduta to to benga na moni peso pratiquement libu moi si ya pembe ya sanduta ya sanduta de bon moi sinon tout ça pembe fois ça na nduta kaka bo ba fiveta na nduta par za na ba fois fiveta la mutu na yo te nga na sala mutu te nga mutu na za Karine Mokondi la ba ko muta façon nga tina za j'en viens quand tu biso nyonso tout toza ba fruit ya Karine Mokondi Yvette aza fruit ya Jaël Show muta fula c'est Jaël Show aya na ina monde Jaël Show fula ndeni te apese Yvette sala danseuse aye bananga déjà ko follow midi na ko sauter bakali bona zonga no poto zonga na question na biso très bien moni ko follow midi le grand mopao mutu tout aleka wana ba bibisia ba ibana banono ba diama ba miechege bana no satike tout le danseurs ba secret Baya Sandra Lina babi ba bon guérison batu tout baleka wana ba Monica Céleste ozomona ba Suaz omona mutu soleke pa Kofi il faut yebana omoni danser soleke pa Kofi so yebani te so oza fia libabi oza fi moko penda ke il faut ba koti sayo penda na ba makolo ya ba papa ya ba mama po koti kala yebana omona ke so tuni Kofi wana danser sur ka Yvette Mayamba oso na venu penda mais tu connais ba été na quartier la tête pas te yete natikala komona ete baba na bafia libabe on a lobi ke parce que y a un problème na Yvette c'est un problème de ça la vérité parce qu'il y a des places beaucoup des fois bête la question que c'est normal il faut bête nga pas ça moi ça ba colonnaire oh moi ça ba colonnaire tellement ko vimi ça trop ko beta trop akoma moi makasi to ngasko tala nde Karine ibsanga bende ke janvier za star moni star bunda ate so kitena msuka muto ya ubudisa obo il faut ki mambangu parce que simbi on nzoto l'internet surtout beta ki janvier akobenda o makambo nous assure que beta yo te nalobi ke fa betanga na ndenga ba star nga na obunda te pona obunda te nga so betanga na ndenga ki star par rapport à star na ndenga ki star ndena za Bobakali betanga na YouTube o monde ba tele misinga caméra on so nga na beta bino na caméra bino sko beaucoup mo lukanga ba dira te yaka na YouTube beta janvier wata beta janvier Mokondi beta ngape te fa betanga kaka tala nga star na ndenga bete Bakali star abunda te net nga songo bundisa nga songo gagninga yaka na micro yaka caméra tele betanga somoni ka lokana devant la caméra za lokaba vela biso ba prêtre lokaba Romain Lomino voilà fandi ninga za nika poser Lomino parce que irlandais ça na Kinshasa ba yoko bana tala siko couple impeccable ba bifie na Romain Lomino ya mère na biso Pauline Lomino ba na kata kisasa voilà Lomino na Pauline Lomino siko tala ka bango si ba gagner na bango vie siko so mutenga yo bunza ba linga te parce que la petit abato baza crédible parce que ngasko jamais na fandi comme na mungi na tona mo ka film boye azanga na essence fia libabe loka ba Yvette mo ya boma mwinda OMC na nga j'avais tatikel mutakala bona la été même ce que biloko nzoto na ngi télé matin na obi ke tilelo na demi ba ne ko ngana yeba ba regretaka okosi ba bimisa mbongo bafuta ba chambre ya bien ba kota na te ba monika mwasi adisa biye kabo etaka bo biloko nzoto elali kwani mapalata makwanza obina Karine lobare bango so akangi drabu
aolinga kuti mobala yenga kaka mobala esika natra les attaques ni neke suba otigitizira bango ezalaka te OK vite atane na kufa lona lobi na ozwa été ata bakabeli ngai ofele na kotikala kozwa ye te na vie na nga sikutala lelo lelo bato ko mpesa mais yosko ozofinga noka fivete te apparemment ozofinga kiri na bango mobimba pourquoi te kenga attitude condamnable babi seul contre tous omoni lelo bakali bato bakoma opesa nga ba raison nalingi te bopesa nga raison nalingi te bopesa nga j'avais raison mère des nations christiennes na peso mbote mère na nga Clarisse Muyembi maman présidente na peso mbote yo pesa nga ba conseil na ngabo mobala mingi moi ça gilenga nteni nalingi ba conseil na bino mais na ko moko moleka il fait a peso raison parce que mambo no soloba pour la Karine parce que yo ko beta masola Karine au trahissa capé omoni l'air moto za la rabatu omoni ngana Karine to bebana etalika ngana Karine ba Yvette bako kota ngote ah ça lo kasi ma famille benda na mekata na kate omoni lelo na ndenga mabete batu lelo bako ba pesi nga raison mais bo pesa nga raison te ala na bakanda nanga bataka na fana na Karine emsu quelque part elo moi ça na sepela na ngote ah na bité na tomboka na tomboki très bien lelo nga janvier emsu so ba menasanga ba betanga na menaçant ba beta oyo bakanga mobali na Yvette Kalomba tina mobali na ya pomba Benji wana bandel wa pomba abunda qualité Yvette toyeba maître lourd olympique mandembo openda bazwa ba brûler ba kilok bunda tina ba jeux olympiques toyeba maître Dadi Bigis toyeba maître Lebo toyeba maître CD médaille d'or ba yamba tout idole ya Deborah Bofando toyeba maître Batujinda aketindelanga Mutulora Benji azata na titre mon côté na Congo voilà Benjo ouais Benji ka mobali na yeka moko yalinga ba pomba tabala bana lingwala ya bien bazame et omona ngo le kiri ozufu fivette mobala ba kulunaire bana za kuluna de akima abanga ba keneka ne makasi c'est que non se retrouver na Afrique d'ici soko tele tala lisu siko tala sko batu ba luka ba komo balanda ba petit ba mourir pour kabila c'est quoi les cas na petit mourir mourir no lingwala oh mutando ke fivette no ga yamba e kapot na copte na landai oh fivette to omolelo mutapesa cop oyo eza ba gel ba mourir ba yamba ba mourir nda comme ça fivette journaliste oh ba commissaire pour mourir na no yamba papa ba pesa actualité yanga lo banini ye comme ba yebie ke moi ça ba pomba ya ke kotsa rapna ki na be o nga na ki danser jo danser zonina na clip ni to ba ponga na mona na clip te na mona na te ko fa le kana te va tanga ba danser yo fivette yo minata botika biso za ba fiabo mamwinda ba fiaba passage ba pi le nord résumé lo mobwe na fana na tele ba direct na tele Yvette Kalombo a fait na bena raison na bien nani Yvette Kalombo ah on peut se raison tu n'as pas ces raison n'a pas ces raison que ma raison na bien c'est une bonne chose bien ouais intellectuel bon mais est-ce que loko est cassé pour niveau intellectuel na YouTube ezala na ngote OK yo ezalaka bonga na intellectuel bona YouTube na sala na intelo intellectuel na YouTube na intelo licencié à journalisme bien sûr voilà aux amis licenciés de biso nefto lobaka okota kape na ben ya muzoba ya YouTube parce qu'on a YouTube so ozana ba pété na yo bombango eluka RTNT aiza RTNT aiza RTGAT on demande avec le lem soukari to se retrouver na RTGA pour ni ba beze de kebele makambo de kebele yango to se retrouver na biso to kenda na biso poto le vandongo pesa nga janvier raison yo ko pesa nga raison te na vie na mi pesa raison ya vie na yo tala no vie na yo moko ndeko tambola nani wana Yvette ata la vie nenga tambola na yeba ta za faire passage so na yeba ka za faire passage ne ba finga nga janvier mobala bandumba my love sanga mwasi ya pembe na kati alman mwasi ya taille S limitation na yeba ka za mwasi passage mais M na proposer na ko so na proposer c'est-à-dire ni o pese ba cop tonde ti na pese ba cop ngosande yo bikande bato tema na mpo mona mano matapunda te po yo po ai boya ya ko sa cop wana asala ngo mtando katsa kumba keluka ba cop na Brazzaville yaka aw même mwana pasteur a rosama mwana te bana ba pasteur ni na ko sote bato ba semence ya mabe o miyimo ba pasteur ba bengana na nzoto yaka pa na ba siko na Yvette bede ko elai tala ka muteke na passage na Brazzaville bakali yebsangai Christelle va pardon limisanga na zo soma Jakina bakali tala ka muteke na passage tina Brazzaville na yebaka ke za fille ya cop fille ya partout za fille passage combien mais nga na proposer
nanga proposé pourquoi ba lobana que mobala bandumba nanga proposé Yvette ah il passage à combien oza na road yo mzibino mobala bandumba nga ba loba bongo siko mobala bandumba siko ye pas ndumba yo sala ngo pia solo ah na ebite soki pe ya na mobali ya yo na kola momina wa segala bwanda za pale moko te nga penda na ndenge mabete na penda na moi c'est bien na ndenge na ebite a penda na pale pe senti penda ba papa comité na kati Hollande ba yebi o senti penda ba mama Aisha na kati Suisse moi ça mais est-ce que c'est la janvier to kine malembe o bois batula sala les au bois ka batula yo au moni ba propos au no se zolo ba mawana ils ont dérangé comment ko benga muninga ndokike aboma mama na yo ebike ba te bele ba za kari bakali nazo yebisa oto moni cop oyo o moni nga janvier naza muko na obuma tata na nga na bomi mama na fona sa ba succès loka ba héritier ba sala il faut ba yeba nga loka ba kofolo mide il faut ba yeba nga loka ba Weranson il faut ba yeba nga loka ba Fali Pupa lokola ba Ibraton piana loka ba Ibraton piana voilà wakande ndoki mona ke bana ya baluba soko zo mona epembe longi meti moun penda boloka emsu mundele mobo soko mona zo se retrouver te seke andoki yo comprendre penda Yvette ozalaka ndoki tina point yoko boma mutu ekamusinga yango zwaka te na vie yango zwaka te boloba ke Karine yango akanga bino lelo Karine yango bokabwani na ye Karine na pototi luka libala bala totala yo pe zwa mais asa concurrence libala na mutu ta bala ka déjà yo yebi yo moni ke mutu omoni bakali omoni mutu soka vandi na omoni mutu soka bali soka vandi na libala te seki akoki makambo to bieke mobala sepeni aite bon c'est mobala ça un comportement mabe te mobali so ça un comportement mabe moi si il faut convaincre mobali pas mobali to bika mobala randumba moi ça randumba te il faut soigner mobali no be meke o kangai na makolo ti balo ba Karine na ramoto ta kanga mibali bango ndi bakanga mibali te poni mobala me bokabona mibali mibali bakina obala basi mususeke ba se plana binote bosuba na mbetu oui bova na mobali te Karine ngo lelo bobiki azaki ndoki yemtando kanga ba chance na biso obala kutukala mais ça na mabala msupu ko bala te pono bala ka ba mona ke bali il faut ozwata ya oyeba moi si oyeba pe mobali peut-être ça stratégie o il fait peur la bige non na bala ka na se divorcer il faut na zwata ya oyeba mobali parce que moni mabala o mela net ba vie na ba mermons passe ya madame Belinda ba yeba ni bien de moi c'est bi mobali mobala ebi moi yango na zolo ba ke mabala bonga za libala ya bien yango na zo biso ba mabala musuto zo mona ba YouTube ko mabala ba base il faut na bala loka grâce te mabala ki il faut na bala lokwa msusu malika ba auto fiancé te eza la bongo te eza pena que soit temps bon ça pena poser très bien prince Bakali au temps aux autres comportement prince mona bovandi pena kitoko voilà moi siko ba mabala ba Yvette babala pona mitala ka pembe mitala ke pona la sabana lingwa la ke ngai Yvette Kalombo na bala bala siko bala yo tala pena ke ondoki nako tsandoki na ndaku te bakotaka ndoki na ndako omoni na Congo awa atoke funda nga makamba kindoki bakanga te osomona eza na batu babuma ba papa na ba mama ba ringa na ndinga bien basala ba succès na ba musicien baza na ba théâtre baza siko yo boma mama okobota yo tala lelo libabe ezolanda yo tolo ozomona ke makambo zoko avancer te lelo komo vanda tina ndaku bien joli ça sample okosi jolisa fana na mama na bango jolisa azali talaka jolisia okota jolisa makambo metite jolisa za fia metite aka fia clair normal talaka meti comment Salomo comment pas jolisia non on pas jolisia oh Yvette moi ça pembe fia libabe nazo ça comment vanda pas jolisia azola na salon ozo soit ta grandeur en nzoto na ote okenda libala o penda ke libala oyo ezala penda ke musicien mboko ya munene alingi yo obi kende sala pena ke moninga soki leki nanga mwasi nde na salaka na banada bangoke nde na ba ser na Sandrine soka alinga mise moko loka wera jibe kofi so ya koka makamwana te nde bato ba mataka banzete tina kinkole baluka ba mama na nga na oluka pour l'intérêt famille parce que talaka famille ba bete kara na salon jolisia ya foutre omoni il on comprenate na vana na ba mpe moke na ndomo na tsando ya papa Karine apina fia libabe apenda fia libabe ya kisoka bimé ayepe na ndaka Karine iloka liboso afungula na congélateur sauf moi congélateur ya pas to lamba nini lo na comprendre Karine abimisi oh ye pas ba PC ki ndoki mo ba ki ndoki ba PC elo liboso na sala nzala ya kaka nzala parce que na hôtel parce que moi c'est à pembe
Abeda choix mobile parce que y a Abeda moi. Abeda choix mobile. Il y a moi si plutôt. Non de la radio. Au moins le coso. Mais métis pena pour tous les amours rares. Ah mais il y a tous les métis. À Sambu ici ba métis na so bakali ba métis Mikolo. Bazata ne fête. Métis au lobanet ni. La ka mutu loka Yvette. So moni e penza loka bena mundele mu bena tele e o loka libanaise. So tale ce que lo que zo le kilanga pwani. Ngali sana velo mobe e lo que betsanga ba Yvette pardon. Nimsa yo tinda ba kuluner. Yo luka basoda. Tana lobaka la tarabuchu. Bozo que ça no image na. Lo Karina lo ba moi sala tababuchu. Et bien Karina lo ba ne on a PC devoir ala telama mukusa zalana maman la cicatrice ça relater biso histoire. Abela ka une forte maladie nga kufa ba opérer cicatrice etika limabe zawat. Bon comment ko c'est ça maladie té. Cicatrice c'est ça na maladie té. Voilà. Na ndenge mabeto somo so ça na babongo ba cicatrice on le monde le lunette nga janvier. Na ndenge na YouTube. Na ndenge na mizuela ka. Oh, bah chinois bah comment? Bah chinois bah comment? On va longo la cicatrice. Attends, on va tomber l'opération souci à panty bah comment on va checker laser. Ok. Ça on a bon l'accès qui grandeur nos âmes madame. Pour moi on a que ça madame. Pour bozo tout la bozo pour la mais bozo gagner té. Le local on a tiki binote. Bobala. Bobota. Ndebo message kobota pas. Kobota ya panzana. Bosala onya. Kasi a pesa nos devoirs à bota. Boandenge mongote. Ba sentaye, mobile côté ba sentaye. Ba sentaye c'est normal. Karina Karina avec AP ça mon nerf na famille na il faut ba balé avant pour famille no wapi on va sunula ga Karimo ko ni ba. Moi na général atanga taza illettré. Ba kali mo ngane na za papa biso ki mutambonga ko sakana to mone ba artiste ba. Na ebi na ima pa mo na yo. Mapa na yo mais papa biso tala sko omoni ka mutabimande mutumtamba ndenge na. Neti na ndeke ndeke omoni omoni na zabu. Wala ndeke ndeke. Mo konzi mangoke mo konzo na kata ya France na yebi ke so afani nota la plaque ba Laetitia mangoke ba mangoke ba na Belgique ba chérie Zozo na bike ba famille nyonso ba na poto mais ba comprenez que j'avais nenga bima kasi Gisèle Sinda bisa inga bike no janvier na Belgique maman na salaka awa maman na ngafana na Gisèle Sinda chino yo ya Gisèle Sinda na peso moto ya ni debo wala ba ser na biso ba voilà ba na Belgique bike maman ba janvier na Belgique mais so ba comprenez que mutu mutabima na bandenge na so tali grand frère na aza soda mais licencié soda ya poto to isasa ah na kichasa grand frère na landi pour moi so butaka misato kuta bo mama bana nyoso batanga mutu emsunga na zaka disi ngamo ba petit ndanga ba mbongo kende ista kende na monake no kokana ngati basi kitoko oh bakokana fiveti banda lelo tilo bakopena iveti tempo lek na sabala ana fia pembe mais ya choko ya propre nde mutu nyoso pakula mafuta aza métiste mazwa libala sko bino tande bozo chuita mutu loka ba filora fia kumbuka na vadi makarib fia nini fia kumbuka filora mazwa libala kenda poto mais yo Yvette ovani na Karine peso makambo tamboli na yo zuite leke chuku tu pende ça sous les ketchou les ketchou lobby 100% au Karine lobaka 80% ça le kuta lelo lokuta ngo yeba na lelo lekechu ozolongwa lingwa la makolo ti ozolongwa lemba makolo ti lingolo zolanda Karine lelo kombo ya Karine ufandi lemba makolo ti ando kama ko seru wana on ba pelo ba swakati mais seru wana siko zolanda ka Karine oh yo zo confirmer bo lekechu wana kombo ya mami yo zo la bel homme omoni kombo ya mami wana so ngapina na capteur mo mkinga siko na valorisation c'est lekechu mami mais lekechu za muto intérêt makasi ya tande matinga conseil lekechu apesanga soki na yeba ngo lekechu yeba so c'est rapide so na yeba ngo bakali mais lelo emsunga lekechu panga na vana Karine trop koleka bango ba vana Karine emsu 2 mois 3 mois na vana Karine ba une année quelque ba grâce ba 7 mois ba ngasko na vandi na lali na Karine na vandi siko na yeba Karine olali mbetu moko na lala ma mbetu moko elo na rekita obima na ite parce que moi c'est le gars quand sur la la mais ma sera no loba ko boya gati ah na bana boya tu je bika na bina boya tala ka man siko na fana na hotela tu ni vamba na fana tali voilà, alors, nos fidèles internautes, franchement, c'est fort. Je suis bel et bien avec Javier Wata. Azo Mekaempe, au Salaga, va toi répondre par rapport à tout ce qui se passe dans Internet. En tout cas, fidèles internautes, nous sommes clébois.com. De la nation, tonton, mon patron, puis tu bosses de la grande équipe de clébois.com, Franklin Massiala, Fondation Les Retrouvailles Tozana, le 5 septembre, au poteau de Nautica, donc, merci à toi.
Franklin Martial avec sa fondation Les Retrouvailles. Merci Isaac Parker. En tout cas, fondation Isaac Parker, Wana Moutunabiso ya Palin, Junior Yomo ya Gisèle Sina et puis commandant des commandants lui. On voit Isaac Parker. Voilà Moutunangai. Il y a solo. Moutunanga non, non, que c'est moi, mais pas Jolissa, toi, non, t'as le Jolissa. Oh, mais Isaac Parker. Oh, si tu as un petit pote avec qui. Tu connais tellement de choses, on a très bien à Jolissa. Pas Jolissa, ça film, mais là, c'est respectable. Voilà. Donc, tu connais la Jolissa. Et ça, il y a un Moussou. Moussouga, il y a un Barabandeko. Jolissa, na Kalum. Et on a grande sœur naïe. Propre. Ah, mais comportement Jolissa est différent, c'est ça. Tu as la chose de Yoya, tu as la chose de Jolissa, bien. Et Jolissa, petit Nabiso. C'est comme ça que tu as la Jolissa. Il y a ce que Jolissa déplacé au Isaac Parker. Eh, Yolanda, moi. Wana na nova bunga. Ah, ya tu na nabi so ya na ngana beka ke bon. Bana fini mo. Ando nini? Yolanda moi na point. Ya bité to so. Moi na onani. Moi na Jolissa. Ando tonga Jolissa ma. Okosi. Omoni ngai. Ndia mabete ngana rapé mutu mo na pesa ba c'est pour toi. So na vanda mo na poto so na moni ke fio ya so na makamu na pesa me. Na boyaka ko pesa Yvette Kalumbu pa Isaac Parker pona talaka ka afia libabi. Talaka afia miti. Abanda obenga Isaac na misu tanga. Omoni nga. Anda trange Isaac. Omoni nzambe nanga na okosa. Omoni nzambe nanga. Tuna Isaac Parker. Bango ba bakake o Karina bimala mibali na bango. Omoni nga. Nande mabeta ata na lobi bana Karine. Mais yangi banzila mususu te na ko pesa mo avant. OK. Yvette na ndinga mabeta so c'est rappelé. Yo ndo benga Isaac. Isaac akabilo ba parfum. Akabilo tina ba lunette oyebi. Te Isaac nazo oyo moko komela. Isaac voyage mo ote ko ya aw. Wa finga na otobi bana kana Yvette Kalumbu. Bakumani papa Isaac ça pose sa place c'était na flex bo na otala bi bon ça va ozana tena na champion uti bengana yakene ubeli java longwa bo wana Yvette Kalumbu abi ba bengana yo okindi ko ya ce qu'on a otala Isaac ce que frère nanga ndeko nanga ce qu'on a lingi so Isaac na ba délire to ba Isaac akoma déjà marié na ba ndenge na déjà mère grâce place à couple de l'année na pesa ba beauté ce qu'on a tel ce que grâce à benganga to sur les acte ba fait ba poka ba fait ba bimina ba musicien mususu ba lali na ndaka ba musicien mususu ba bengana ba batiko ba chance omoni kolinga ala ndaka ba musicien de 6 mois 7 mois avant ndaka musicien nazolo ba tilelo tala mutu loka musicien munene ya mboka o batu tout ba yebi otanga kombote na otanga na ba komba batu te so kwa lingi lokwa leki nanga poto bike ba mwa budget pour famille ko binga leki so ba janvier ba matumbo libo so ba sali bona benga ka musicien sko soki ndeko nanga lingi loka musicien modèle wana bakali na matati kinsuka mais ya sana tifona dia sa mwana pasteur et puis alobi akola na bonne vie avant que les classes comme Mercedes ba ndo tikela ba classe atanga na ba masamba omoni ko ba moke siko sort nango muto aimsa tangi na mission lelo Karine Mokonzi na Paris atanga na EP5 bon a se retrouver na Paris siko yo tangi na ba masamba otangi na ba Molière otangi na ba Bambinière otangi na ba cour Senex ba flamboyant en plus oyebo ba français ko lega biso nyonso siko français ngo chango wapi est-ce que mobala ta français moko ayewana kabi ba kulune na mibalo basala na ba pain victoire tel ce différence na muto atangi na classe mobala pain victoire oh mibanda bango ba la bango na ba lingwa na ba pain victoire on ba jeno télé matin na ba pain victoire na ce que tala moi ça pembe au pesi pembe no valeur te il y en a c'est pour na ba Christelle Lova malgré zo tchoko fia pembe ya tchoko mais au senti que mon madame hein on est ba Karine Mokonzi ba pambulo waka la baronne abi Karine Mokonzi munoko solo na mibala bofinga ye munoko solo bofinga kaye o nzoto solo o ni ezana ba fille o baza moisi te 50 o fia moisi o finga ba kombo nyonso nazo zwaka mibali koleka bino net Yvette na ndana est ça l'accent pour battre il l'accent o l'accent ne ba pomba ozi soit Yvette yekutu yo na zote on a fait plein moisi o moni ya na lo ba na basi tout ya internet les chèques les plus sales, il y a ma fille à YouTube, ils ont fait vite. Il y a mon colorant ta jeep. Mon gars, mon colorant ta jeep. Dès à tout ça, émission de ta jeep. Il y a Karine Mokonzi, il y a non, ça c'est une émission internet. Comment si tu es dans Janvier Ouattara la télé, c'est le temps. En tout cas, tout a été dit. Nous sommes clébois.com. J'ai reçu Janvier Ouattara. Merci Karine Mokonzi. Na ba makambo tsoloba ate biso na la sabo ya ne koloba. Na sema mi koloba te. Ya na ba vérité muso o Karine alobi. Omoni ngai janvier na mais janvier avant de chuter na yo omoni na sala cop oyo na futela na pe ba studio mais na futela ba studio tenga avant na plus na hotel par jour na futela $10 et wana na ebi moyo yebi mais ezana ba film soso o na tel pinaki ba meti loka ba Yvette Kalumbu na ndenga mabete talaka ba studio to ba sentara ba singa ke
babisi dalova na zona Kinshasa rido epai nini epai bavi olinga na landi Karine po Karine akosa te Skozela entre ba finios tout au bazana ba olobelaka ba osa témoignage pour na Karine janvier wata tous à la sincère parce que mo ki les autres la biso moni ba grand messieurs ce ba la biso tous à la moins respect na bango parce que ba ya tuturo ba moi na maman na ba ya Gauthier Mascotte ingénieur des banques na kati à Londres ya tuturo ba moi na mère grand prêtre ya tuturo ba grand frère propre et puis ya Gauthier Mascotte ingénieur des banques et puis merci infiniment na commandant Cousteau motema ya mère tutu ya Cousteau hein mère Sengande commandant Cousteau motema ya mère tutu ya Cousteau mère Sengande couple ya ngeli bazana kata mabele ba utaki Londres commandant Cousteau motema ya mère tutu ya Cousteau mère Sengande Chims Kabengele l'homme des immeubles très dynamique très opérationnel avenue Morazana des immeubles Chims Kabengele et puis tous en agence de voyage yango ça la monde entier on est partout dans mokili Raymond agence donc tous ça la wana na Olivier Mukoko les patrons les boss Olivier Mukoko Raymond agence Olivier Mukoko on a besoin que ne Chypre on a poto que ne poto à Turquie poto à Grèce partout dans mokili Raymond agence et zana avec Olivier Mukoko bo benga bo contacter nga na pesa no contact comme ça beaucoup na contact na Olivier Mukoko batu nyonso na ba lo ba pona Karine Mokonzi est-ce que va ça parce que chose une né aza camarade Karine a témoignage c'est là s'il te plaît so sur les ketchou azala Karine yebi so sur Yvette ami na écoute yo sakanate ce qu'on a battu nyonso to baga mabe ami ali boso na vie za ka nzambi confiance za ka na nzambi bango tout bazaka ba connaissance ba kola ba vanda c'est jamais que ingratitude des a toujours condamné mais ça qui jalousie ah biso nio c'est toujours ba fuia Karine Mokonzi moni ba tout otangelinga ba kombo ezaba nene ya bon zo kosa makam ezaba nene ya ezaba Yvette ezaba lekechu biso nio c'est tout ba na Karine on succès ba botama non mais succès ça passe na to la famille capable mais si c'est ça passe donc ba grand mon pas songa melo beta de kofte ba vanda na ngonde ti de pas banati le no kofi c'est la succès et ça passe et ça na batu mususu bo lunga bo zwa succès mais bo zwa te bino tunde bozana eloko bomisa jalousie elo na regeta makasi ka tonga da le kaka bakali contre Karine eza banene ana babenganga baluba eza ba Yvette Kalombo wana ya kamana Karine babengelo pour un problème ni de Karine yaza mama na yo apula yo pourquoi lelo bino moko balukila Karine pour pas fula bino ça mama bino fa bombango yo boko zo ba $100 $200 pour na Karine malgré bando ke ba cop na bino lo ka ba Yvette Kalombo bando ke ba cop na Yvette Kalombo bando ke ba cop na Brazzaville oso ya misusu ndeza la kala misusu bantu bano ba kufa na ninyo na nzela mayo ba okele pa mbulu msu ye pa ngaza muteli boso po ya bandango kala butu ka bazo luka et pas mbulu kuna na Brazzaville soki ya misusu bantu batali boso ba ba kufa ne na buwa to ngeza bango wana yeba teke ye akosa kopo na kanzo ndaza fia passage fia mwana matapunda te lokaka penda linga mafia bona ngala penda tantine Yvette s'il te plaît donc comme la sous entretien na biso ils ont plaisir à travailler à mouracleba.com en tout cas c'est ngala tout le passage comme des tantine Yvette Kalombo s'il te plaît passage comme des na mo bino ko za faire comme janvier ya hotel melangwa na Karine na Karine na temps on deux ba mono mukolo ya bien son hotel ma bien ake na kesi oni kesi te ye na kesi na victoire te ya mukolo bongo lelo koma bana na ba âge na 12 ans banyonyo dans l'équipe ba 17 ans 20 ans est-ce qu'on a âge yema que déjà atteindre déjà tout ngani ba 30 et quelque pas commencer ba les cas déjà moi ce que comme bana il faut que na kesi ce qu'on a kesi ngapé j'avais pour na comme mes amours passé merci to na squad chrétien biso parce que ils ont plaisir ya mayo pour la plaisir ya matu idole motema Deborah Bofano papa na matu junior na kati ya Suède ya matu idole Motema ya Deborah Bofano madame na kati ya poto ya Suède depuis junior yombo ya Gisèle Zinda merci à toi merci na Doni Lidoussou 100 mètres boss motema ya Hélène Kalema Doni Lidoussou 100 mètres boss merci à toi ya Willy Mouchenye ozalaka code mboka grand frère propre ya palais ya Willy Mouchenye merci à toi merci na notier congolais français américain triple nationalité ya Willy Pensiene les bailleurs de fonds ya Willy Pensiene merci à toi merci na Jean Zola boss ya madame Patricia
Massamba. Tout le monde a entretien biso et j'ai plaisir à toi talayo ya mao plutôt dans cleba.com. Message mon particulier parce que mon maman talayo et puis quelques salutations seulement na batuna nostro. Merci. Merci Prince Bakali, merci na Karine Mokonzi la baronne, merci de la sur vérité. Oui, si sur les temps na lo ba ke ba film sous pinda so talier au monika meti, so tel roi libanaise. Mais bon, je vais chanter le M sur Tikino Bango, Bazou Ababala et ça la biso bien. Pour yo Tikino Bango, au changer, on dit so muto comme star, même à le Obama Salam souper ba comme on a M sous un grave, on a que ah j'aimerais bien ben sina yabite comme star. Il faut changer moi batu moi millier, il faut changer. Le Karina comme star. Le Karina comme ndenge bo mona ba artiste musicien obino beaucoup misara ndé pas ça. Ndé bo mona ba Chezi, ndé bo mona partout Karina komi bongo il faut changer a vous appelez moi bata valeur de tout le monde a besoin que majaki mushakina na kata apeso boto ba membre asi bokomba bo soka ba serna biso ba ni dembo o to no zongi ba ya Gisèle Sinda junior yombo o mona ba loka ba mena so ba esprit popo o mona que basi o pena que maman ba valeur il peut comment changer ne atiki bino nzamba pambola bino bo bala mais di sumu ya mabena mokilo mwe nzambe so asali kolinga koboma motu te sala mabe nyonso tozoba mabumba masumu susu nzamba kolimbisa kango te eza koboma motu koza pede koza lesbienne omwe na vie nzamba kolimbisa motu Karim aboma na ye motu te binda kwa nganga te bino lelo atiki bino. Merci Janvier. Napesi kambote. OK, pesa mbote na batuna yo. Vous sentez bien que Basile tout là na kata state wa bige mikolo mutu basi makambo bango na bo sentez maître Dali Bigis, maître lourd olympique Mandembo, Guy Basket mon continent double continent. Na bo c'était Nixon boutique la bière de luxe. Nixon boutique sigo à la radio boire Nixon boutique au boss à la raté président fou les lookies sous chinois noir. Ah, président fou les lookies sous chinois noir. Et puis chinois congolais et la Dani Chandou. Dani Chandou. Très dynamique Dani Chandou moi la commune qui na solo. Maître Chicha Mabel na peso mbout na bike circuit na obeta moto. Merci na Ouli Moussi, abi substance na abi Janvier zana opposé. Voilà. Maman Brazil beaucoup maman sociale. Batutu bolinga Janvier wa taso ngo contacter nga mona conseil. Pona fini mutu te. Très bien. Mais na lobby ka juste c'est la vérité. So na abi que Yvette Kalombo subara na mbeto eza ba vérité. Eza ba vérité. Omoni bana baluba. Bakaloso moneke ngambe. Omoneka kitoko sola neli soba mibali bazoba ya boya poni bisuba na mbe. Merci ça est fini en tout cas c'était ça 43 ya Ouli Moucheni. Voilà. On appelle ce numéro faux zoanga on appelle ce numéro na bana poto balinga na babe. Très bien. Non, appelle ce numéro non facile. Plus 243 89 50 53 549 on a so bengi. My love. Merci beaucoup, Janvier. Merci, mais c'est le président Foulelouki, sous responsable de Congolais. Dans le continent Azim Obimba, mais c'est le président Foulelouki sous chinois noir. Et puis Dani Chandou, Azalaga chinois congolais, El Chine. Dani Chandou, merci à toi. Dani Chandou, chinois congolais. Merci Nixon Boutique, la bière de luxe, la grande moisson, opérateur économique. Merci Chims Kabengele, avenue numéro 2 immeubles, mais c'est le président. Merci à toi, Chims Kabengele, boss, il y a mère de la thé, bon séjour à Kinshasa, les vieux Chachamou Tombo Richard. Merci à toi. Et puis, nous avons insisté. Bon, mais ça, couple Angeli, couple est bien. Bon, on a Londres, en séjour à Kinshasa. Commandant Cousto et mère Toutou, il y a Cousto, mère Sengande. Couple Angeli, couple à Kitoko, maman Emeline Zemba, tous pépélé en bétolo. Il y a Londres, toujours maman Emeline Zemba, maman. Et puis, ma confiance, lui, il est confort. Il y a Jamal Moukouna, il y a Jolie Menga. Boni, Basangoya, il y a Gauthier Mascotte. Ingénieur des banques, grand frère propre, mon patron de la nation, tonton Madame Pichu, boss lady la française. Et puis Franklin Massala, Steve Labé qui était derrière la caméra. Je vous retrouve dans un autre prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir, bye bye.